également l'entrée ici au niveau du stade Lumumba et tout le monde est assoiffé d'écouter le chef de l'État. Son adresse se portera sur quoi? Partout où nous sommes passés, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent, l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé. Et au niveau de la santé, justement, il y a cette belle image, je crois que le réalisateur est en train de nous suivre. Là, il y a une porte d'entrée qui a cédé à la pression de la population, tout ce monde venu de l'aéroport qui accompagnait le président de la République, qui fait son entrée ici. Les chefs de l'État fait les tours du stade. Il savoure ces bains de foule avec cette population qui a envahi l'aire de jeu. Ici au stade Lumumba, en plein cœur de la ville de Lodja. Le président de la République qui a été obligé finalement de prendre le véhicule de vitesse, d'accélérer pour arriver ici et parler à cette population de Lodja, ici au stade Lumumba. Voilà, le chef de l'État qui salue le public et qui a fait le déplacement du stade Lumumba, très chers téléspectateurs. Ce qui m'impressionne, c'est toujours cette expression faciale du chef de l'État quand il est en face de sa population. Il y a la joie qui se dessine sur son visage. Il y a cette proximité que j'ai toujours dit, hein, proximité à la fois psychologique et géographique avec sa population, ce qui est une bonne chose et qui prouve à suffisance que le chef a une communion avec sa population. C'est une proximité affective et effective avec sa population. Partout où il est passé, le chef de l'État fait l'objet d'un accueil délirant. Regardez ces images, au fond, cette porte qui a cédé, cette population qui tient à tout prix à venir ici au stade de Lumumba. Regardez ces images, je crois que le réalisateur va d'un moment à un autre le prendre. L'aire de jeu est envahie, il n'y a plus d'espace. Le président de la République est là, il va bientôt s'adresser à sa population. Voilà l'image. Badiano, Betwawe, Boyo wenu, Jambo yenu, na pokola ya lelo tozana esengo mingi, puisque touti komona papa na biso oyo bozalaki kozela wana lelo anyati makolo na ye na mboka na biso. Eske bozali na esengo? Boza na esengo? Bolakisa esengo na bino. Tozali na maloba ya koloba mingi te. Sasa hivi tolingi kopesa mokonzi ya mboka liloba po askebisa population na ye ya Sanguru. Eske bolingi koyoka ye? Bolingi aloba? Nana yango nazali kosenga kimia. Bozala na kimia, papa na biso aloba, boyoka maloba oyo amemeli bino. Avec votre silence, je vous prie de parler devant votre peuple. Analengo moyanyu mote na bino banso Badiano moyo wenu. Merci mingi bandeko na ngai.
Merci nazali na esengo mingi. Nazali na esengo ya komona bino. Esengo ya kosolola pe na bino. Nakomi awa tango eseleki po mosala elekaki epai ya bandeko na biso kuna na Kananga. Nasengi bino bolimbisi po na retard oyo nakomi. Mais likambo te essentiel ezali tomonana toyokana makambo oyo ngai na ye nango nayoka pe makambo oyo bino bozali na yango. Nakopesa bino parole na sima yango na ngina loba na mokuse lokwa ngongese kei pona tikela bino nde boloba. Tokozwa ba mama mibale na bilenge mibale oyo bakoki koyebisa ngai bapasi na makambo nyonso oyo ezali na Sankuru. Kasi liboso te na banda esengeli na yebisa bino ke mabele oyo makila na ngai pe ezali awa. Koko na ngai oyo abota koko na ngai mobali oyo abota mama na ngai mama Marthe Kasalu. Mama na ye kombo na ye Nkoso Osako. Grand-mère na ngai azali mwana ya mabele oyo arrière grand-mère na ngai. Pona kolakisa bino ete bozali pe makila na ngai. Nazali awa na mabele ya bakoko na ngai. Yango nazali na esengo pe na mwa mawa. Banda na bandi tourné na kati ya province naza komona kaka ba problème na ba problème. Likambo ya liboso ezosala ngai pasi ezali ya komona ke likambo tobengi infrastructure, c'est-à-dire o etali likambo ya nzela, likambo ya bandako, likambo ya bahopito, likambo ya baekole, nyonso wana totikali sima mingi. Ezali kosala ngai pasi komona ke mboka lokola ya Congo, mboka oyo eza na bomengo nyonso, oyo bato nyonso ya mokili bazali kolinga, o bazali kutu kokanela biso po baya kozwa mboka na biso, biso moko bakolo mboka tozangi ndenge ya kodevelope yango. Ezosala ngai pasi komona différence wana oyo ezali entre capitale ya Kinshasa na intérieur ya pays. Mboka na biso ekoki kozala mboka oyo bana mboka bazali komona pasi te. Yango na ekoyebisa bino tozali kodevelope programme na biso tokobanda ane oyo tobengi programme ya développement à la base, c'est-à-dire toko développer à partir ya ba territoire na biso. Mboka na biso ezali na 145 territoires. Mbalo yo toko banda na ba territoire. Ba territoire nde ko développer ba province, ba province nde ko développer mboka mobimba siko ya Congo. Toko banda na 145 territoires wana kotonga nanu
ba infrastructure oyo ya ba territoire. Ba territoire nyonso emonanaka ezali na bureau ya administration esengeli ya malonga oyo ekoki kotala makambo ya bana mboka. Bandako nyonso ya mbula matadi ezala oyo ekoki kolakisa ke bokonzi autorité pe autorité ya mboka ezali. Na 145 territoires, na programme wana ya 145 territoires, tokotonga l'hôpitalo na territoire nyonso ya Congo. Tokotonga école oyo babengi primaire, secondaire, ya enseignement général oyo ezali ya référence, na école professionnelle pona bato oyo balingi misala ya maboko. Nyonso wana po permettre na bilenge basi na bilenge mibali soki basilisi kelasi na bango bakoka kobanda mosala ndenge esengeli. Po ete na yebi ke eloko ebandi ezwa tokotungisa mingi ba jeune na biso ezali likambo ya mosala. Esengeli topesa ba jeune mosala, ba jeune bakoka kotonga mboka. Pote ba jeune bozali avenir ya Congo. Congo na biso lobi tango biso tokoleka ekotikala na maboko na bino. Soki biso tobongisi bino te, to forme bino te, Congo ya lobi ekokufa. Yango wana mayele nanga maso energie na ngai na ingi na tia yango na programme o wana ya 145 territoires po ete na yebi ke ba oyo bakotonga territoire ezali ba oyo bazana makasi, ezali bilenge basi pe mibali oyo bakokoka kozwa responsabilité ya makambo nyonso ya mboka lobi bakoka kokende liboso. Bana mboka likambo oyo etungisi biso mingi pe lisusu na mboka na biso Congo, alors que ce n'est pas normal, ezali likambo ya agriculture, likambo ya nzala. Na mboka na biso tokoki kokufa nzala te na Congo ya bakoko na biso. Tokoki kokufa ata nzala ta mokolo moko te. Comment se fait-il que tokoki biso mutu toza na mabele ya bwanya boye kozanga ata farine oyo ya kosala nango fufu, kozanga ata farine oyo ya kosala nango kwanga, kozanga ata makemba oyo ezali kobima partout, ezali kobota partout na mboka Congo, ezali na kopola. Nyonso wana ezali bozangi bolingo envers peuple congolais. Po soki tozalaki na mwa ndambo ya bolingo, peuple congolais ekoki komona pasi te, ekoki kozanga eloko te. Yango na programme ya 145 territoires, volet moko important, le plus important na koloba kutu ezali yo wana ya agriculture. Esengeli to développer agriculture Congo mobimba. Po mabele ya bakoko na biso ya Congo ezali mabele moko très fertile. Ebotisaka biloko ya variété nyonso. Tokoki kolona biloko ebele, tokokisi epa na biso nyonso awa, misusu etikali totindi yango bateka na mboka bapaya. Yango na lingi na banda ko développer à partir ya programme na biso ya 145 territoires. Batata, bamama, bandeko, bilenge, basi pe mibali, na lingi na loba na bino ete makambo nyonso wana pona kokokisango ekosenga tozala bomoko. Congolais
bisika nyonso tozali tolingi kaka bokabwani ata awa na Sankuru, plus précisément na Lodja, na yoki pe makambo wana ya bokabwani. Ezali kosala ngai pasi po tozali makila moko, tozali bandeko, tokoki kobomana te po na likambo oyo etali pouvoir. Tozali na bomoko oyo bazwi bokonzi topesa bango bénédiction, oyo pe batikali babanda kobongama pe po tour na bango pe un jour ekoma. Mikambo ya kobomana koyinana ezali wana te. Po pasi soki ekangi biso ekokanga biso banso. Pasi eponaka ekolo te, eponaka elongi te. Pasi ezwaka mboka mobimba, soki ekangi mboka ezwi bana mboka nyonso wana mobimba. Yango esengeli bino bana ya Lodja, bana ya Sankuru, bosangisa mayele esika moko. Na bomoko wana nde bokokoka kotonga mboka na biso ya Lodja, province na biso ya Sankuru. Bopalangana te, bolanda biloba loba te, boyoka be motema na bino, oyo ekotinda bino, olinga moninga na yo Congolais. Linga Congo, linga Congolais, bongo tokoka kotonga mboka na biso totombola yango ekende liboso. Likambo mosusu nalingi nayebisa bino oyo na telemeli makasi na mboka na biso, na banzi boyokaki na cadre ya mission oyo Nzambe abenisaki ngai, apesaki apambolaki, oyo tozwaka présidence ya Union Africaine. Nazwaki likambo oyo etali monyokoli o banyokoloko ba mama. Nazwaki yango nasalaki yango un de sujet oyo nalingi pe na bundela na mboka na biso. Po na yebi ke na mboka na biso bato ebele nanu, ba papa ebele bayebi nanu valeur ya mama te. Ba mama ba mama boyeba ke bozali na soutien monene awa. Mama uta baboti azana no elenge aza mwana, esengeli bapesa ye ba chance moko na ndeko na ye mobali. Mama mutu aboti biso, mama mutu asimbaka mboka, mama mutu asimbaka libota. Soki to néglige ba mama, tozali komi néglige biso moko. Toye bana kopesa ba mama na biso valeur. Banda bo mwana tanga zali kobota maza kokola, totika mwana mwasi atanga kelasi na yasi lisa. Azwa pe mayele ndenge moko na mobali, azela mokolo mobali akomona na po abala ye moko a décidé akende libala. Ezala te bokatisi mwana kelasi po mbangu akende kobala abota. Nyonso wana ezali malamu, kasi esengeli mwana mwasi akola akoma pe na âge ya maturité oyo ekosenga ke amema pe oyo aye contribution na kotonga oyo tozali kotonga mboka. Bomoni na mesure oyo nazwaki ntango na ye nazwi bokonzi sika na 2019 na lobi constitution na biso elobi mwana nyonso ya Congo oyo azali na tango ya kokende nanu kelasi esengeli akende kelasi ya ofele ya kofutisa te. Na yebaki ke mesure wana ezali makasi mingi po ba enseignant na biso mingi bazwaka lifuta na bango esika ya ba parents, lokwa ba parents bapesaka mbongo yango bazwaka
place bazwaka lifuta nga na bité mosala wana ya kofuta ba enseignant balakisi ezali ya ba parent te parent aza déjà konyokwama déjà na pasi aza nango koluka mosala soki baza na mosala salaire ya malonga te esengeli lisusu abimisa na salaire wana mpo na kelasi na bité tobanda nanu biso leta tozwa charge wana mwana nyonso ya Congo esengeli atanga ofele bomoni tango tosali ndenge wana bana basi ebele oyo na mabota na bango basi balongolaki bango na calcul ya kelasi bakoki sikoyo na kozonga kelasi bazongi kelasi batanga lokwa baninga na bango mibali lobi bokomona Congo ekotombwama po tokozala na basi na mibali ya malonga o bazali formé oyo bakoka kobundela mboka na biso bokoki kozala te na mboka bosepela bino bozokende liboso kategori mususu ya population ezala ya konyokwama ezala ya koyimayima basi na mboka na biso bamama ya mboka na biso bazali na esengo mingi te po tozali kopesa bango ba chance mingi te esengeli totikela bango pe esika baya na oyo pe bakoki koya nango totonga elongo likambo wana ndenge naza koyebisa bino ezali valeur monene nazali koinsiste na yango po na lingi Congo na biso ekota na kati ya lingomba ya ba pays ba nation o babengi moderne o ezali ko se développer na peuple na yango mobimba. Voilà moi moke o nazalaki nango ya kosola na bino na pokwa ya lelo na lingi ndenge na lobaki bapesa micro na ba mama mibale na ba papa mibale po na lingi koyoka rapport nini réalité nini penza o na monite pe o na yokite oyo ezali kosalema awa na Sankuru plus précisément na Lodja na lingi koyoka bino boye bisangai totala ndenge nini moke moke tokobanda kobongisa makambo manso wana maloba eko eza mboka oyo namoni ba mama courage bazawa problème est dans le micro. Il y a un problème avec le micro. La connexion. Technique Moboulou. Mais où est le... Ah voilà. Papa Fati Yambi. Yambi maman. Yambi to sepeli makasi komona yo biso basi ya FARDC papa. Mama présidente ya FARDC azole. Tokemba. Baba. Na nini?
Donc eza likambo social tozolinga nde obongisa mboka na biso ya Sankuru bakonzi na biso bazala na bumoko papa limbisa baoyo nyonso basalaki mabe limbisa papa kotisa bumoko bazala na bumoko pa biso mpe tolanda nzela na bango kotika biso te papa bamibali na biso bapete eza te tozosufrire papa mpona komona ta elamba ya kolata boye pasi mbongo ya kosala commerce toza nango te salaire tozozwa mpo tofutela bana classe hôpital kaka wana ndako ya kofutela kaka wana papa mwaye eza te papa faci mwaye eza te na Sankuru biso bana depuis touta mbujima yawe tozosufrire papa mwaye eza te ata lipapa na makolo mwaye eza te mama Denise kanisa biso mpo na bilamba suki na biso ata mpo okangisa suki eza pasi mbongo ekouta wapi papa bongisa mboka na biso limbisa badepute na biso bomoko ezala biso toboyi makambo ya boye bomoko ezala na badepute na biso papa bazala na bomoko papa eyokani salaire ezokoka te tobimi awa ti makolo na aéroport kozonga nani akosunga biso na transport bino bozo yosaka wapi mama ngai naza mwasi ya FARDC aloja Sankuru bamibali na biso bazosufu totamboli makolo ti na aéroport tozongi makolo tala nano tozoyamba yo suki mwaya ata kokanisa suki eza te mwaya kosomba ta elamba eza te papa na ngai bongisa talela biso papa ça va mama yambi papa ya bana yambi toyambi wana nkombo na Yesu amen ngai nazali président de la police papa tosufrir eloko ya liboso tozokufisa bana mpona possibilité mibali na biso bazali kofuta masasa 60,000 ngai nazali na bana 10 bana bakomi na miyibi nazali na possibilité ya kotangisa bana te sasa 60,000 tokotangisa bana ndenge nini papa tokosuela ekolata ndenge nini tozali kofutela bandeko locataire moya biso kosala ezali te papa mokolo yo ofandaki nebonga tosepelaki mingi te oyo ya biso nzambe asali aye kotobonga mboka abonga papa tilala oyo tozali na souffrance mibali sali te ata tani ya malonge eza te bagrade eza te papa toyebi ndenge ya kosala te mobali soki akai na mosala soki akai kokanga moto balobi akai kosala pakaseri bana baza na nzala sasa 60,000 ata ini simene kokoka te papa mama Denise yoende mama na biso ara yo ye yokela biso mawa tala maputo oyo totafine ya kodefa baplanta toshinyongo papa tosangi yo okanisela biso tosufrir ya makasi yoza mama yoza mwasi ya policier naza mwasi ya la policier Merci, mon président. Na botosi nyonso bolandana nga na langage nga na oloba te nauti koloba nkombo ya mutu mabe na ndenge na olobela naosanga liboso bolimbisi. Merci. Pardon mpo na ngai mwa minute wana eza moke naza na makambo ebele ya oloba minute wana eza moke pardon kata na mukuse banda koloba merci nga kombo na Kumbari nga président de jeune ya territoire ya Loja. OK. Eloko oyo nga nazosengela yawa awa boye biso tobanda osepela ntango oyo oleki président soki moto asepelaki te seke na ndenge na ye nga nabengaka yo président Fati te nga nabengaka yo mwana bilaka bato babengaka Fati babengaka na ndenge na bango me nga nabengaka mwana bilaka me nini nabengaka mwana bilaka makambo oyo bandi kosala par rapport na bato bazosala ekeseni oyo ya liboso na Loja awa boye nayebi te soki eza monde à part
na ngambu ya Congo soki eza na Congo wana eza mutuna na ngai okoyandola ngai na bosengi nyonso mosusu yo soldat na yo ezalaka le peuple d'abord mais mpo na ngai nazodute le peuple d'abord okotuna ngai na nini mutuna ya mibale awa boye nayebi te soki président olamba nazo gouverner loja ou bien yo mutuna ya misatu soki nani nayoki motuna wana te bengo olamba président ya assemblée. Ah, président assemblée provinciale. Excusez mon frère. Mutuna ya misato boye na député baye na vacances parlementaires ou bien baye te potango gouverneur en intérim aye abandi kobenga ba chef de service. Est-ce que likambo wana nde babengeli bango ou bien koya koyamba yo likambo mosusu azosala liste ya kolongola bato nyonso bakoti union sacré bakoti union sacré bazosoutenir yo akoti azwi baliste ya bato wana balongola bango mosala okoyoka makelele na nsima ntango oyo ozokende pardon likambo mosusu oyo nazoyebisa mpona président Beno Olamba oyo ya sankumu pardon tozozela mwana bilaka azoya ye azosangana na bato na bango mpo balongola basi député ya biso ya province oyo baza epai na epai mpo batya double mpo ya te mpo zonga mpo totikala na potopoto wana likambo wana yo kotalela biso makambo oyo ozoleka boye soki obongisi te etali yo moko likambo ya suka oyo nazonyata se te awa boye na sankuru udps na union sacré ezakoki koexiste te mutu oyo aye kotombola union sacré na sankuru eza gouverneur Stefano Mukumadi soki nga nakosi nazotuna le peuple d'abord oyo ayo ya suka nazotuna bango bolingi nini bayando na yo mpo comprendre bolingi nini ezanga te pardon ezanga te soki na sankulu awa boye ondimi te kolongola Mukumadi soki biso tokopote yo te ozala ngai nakopote yo te ntango nazoloba awa boye mona bazoprépare bato balanda ngai ok bazolanda ngai mais ata babominga bamumba mpona bakosala eloko moko te ngana nayebisi yo nayebi bango tozali na démocratie bakosala eloko nayebi bango ngana mutu nafandi na bango babebisaka ngai biloko ntango nayebisi Mukumadi masola oyo akomeka kosala likambo akozwa likambo na ngai naza na besoin ya numero ya VPN bazala na sécurité na ngai ata na kozala nga moko nazala na garde moko tine élection na yo mpo nasunga yo tine élection otibeli nga na mbongo yanga kosungaka policier bie soda wana nakoyebisa VPN ata likambo na yo oyamoni nani likambo na nga te oyo ya gouverneur na gouverneur en intérim na pardon gouverneur en intérim na makambo ya président Olamba soki bango nde baza kogouverne soki bango te okoyandola ngai merci mon président merci beaucoup papa Yambi papa vraiment tosepeli ndenge okomi na mboka na yo ntango okomaki na aéroport na banzike olelaki depuis mboka oyo depuis 18 ans oyo bandeko na biso bazwaki pouvoir basali ate eloko te ka ntango VPM akomi nde abongisi oyo esika ozomona wana meme aéroport papa yoka biso mawa badepute oyo bazosoutenir yo Beno Olamba alungoli bango nayebi te soki Beno Olamba nde aza président ya république démocratique du Congo papa olobaki ke peuple d'abord zongisila biso Mukumadi ntango okoti na pouvoir Mukumadi mpe akoti
papa tosepelaki makasi impunité esilaki ntango alonge babandi koboma bato na masasi papa ndenge nalobi te sécurité na yo te nakokufa parce que bato ya FCC bayokaka moto mawa te me ndenge zoloba boye okoyoka babomi mwana na nga wana oyo abandaki koloba merci mingi papa ozali déjà na courage ya koloba moto mabe moto ya motema mabe abangaka bacourageux. Merci papa. Okolo oza na courage bato balingi kosala mabe nde bakomi na bobangi sikoyo. Merci papa zongisela biso. Bobangi eloko moko te. Zongisela biso se fomi mukumu. Tobunda mpona. Merci papa. Tobunda mpona bakongole bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo lobi ofingi moto te otongi moto te olobi eloko yo liberté ezali kotinda yo loba opinion na yo. Merci papa papa. Mende na kosenga bino pe bo respecter pe ba opinion ya bato yo bazali kokanisa loko ya bino te. Yango wana mboka etongamaka ndenge wana. Yo pesi ya yo ba respecter yo. Oyo pe aza contre yo yo pe respecter yo lobi ne bon wana eza pe opinion na yo. Sikoyo oyo akozala na majorité nde ye wana nde tolanda. Merci papa, merci. Voilà, nde yango nazoloba. Botikali su na liloba. Excellence, je crois que nous avons terminé. Malheureusement, toza susu na ngonga mingi te, malheureusement bolimbi sangai. Mais ezali mbala ya suka te tomonani. Na uti koyebisa bino awa tozali ko lancer année oyo na année prochaine programme ya développement ya 145 territoires et komema biso ti na kotombola Congo na biso oyo ba problème nyonso na yoki ya ba mama surtout oyo esalinga pasi ezali likambo oyo etali ba salaire ya ba mibali na bango mama na yebi likambo wana na yebi que 160 000 ezali mbongo o esengeli kofuta nango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleisa famille na ye mais boye ba que situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta banda toya to bandi mosala ya kokanga kozipa bisika nyonso mbongo ya Congo pe ya ba Congolais ezalaki kobima mbongo wana oyo ezalaki kosala ke bato bafutaka bango mbongo moke lelo to bandi komatisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolo mizali koya kuna bokoyoka que conséquence nango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona kosalela Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Toye nde kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala. Bosala ngai confiance na kozonga lisusu awa. Tango misala ya 145 territoires ekobanda pona ya kotala pe ba avancement misala wana awa na mboka na biso ya loja. Pona lelo na suki wana tokei kotala siko bandeko ya Chumbe tokolala na Chumbe lobi nakende ko installer bakonzi oyo ya Lumumba ville boyokaki ke tosali Lumumba ville pona ko honorer héros national oyo ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba lobi na kokende ko installer bakonzi ya commune ya Lumumba ya ville ya pardon ya ville ya Lumumba ville ya Lumumba en fait nake ko installer bango bongo tozonga Kinshasa simana yango tobanda misala oyo kotinda biso totambolaka ba province nyonso ti tokomona misala wana penza ezui ampleur ya malamu
Pona sikoyo natombeli bino natomboli attention na ba mama kuna natombeli bino mbula ya sika mbula elamu ya sika Nzambe abatela bino basoti mokolo tokomona na lisusu. Merci beaucoup. C'est le président de la République qui venait de s'adresser à la population de Lodja, qui a fait le déplacement du stade Patrice Lumumba ici à Lodja. Le message du président a été on ne peut plus clair. Tout le développement de ce pays partira des 145 territoires. Les programmes avaient été lancés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à partir de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central et partout où il est passé, le président ne cesse jamais d'insister sur le développement de la RDC qui doit partir de la base. Il a parlé également de la gratuité au niveau de l'enseignement et il a donné la parole à quelques mamans et quelques papas qui ont parlé des préoccupations des uns et des autres ici au niveau de Sankourou. Et je crois que c'est une approche qui est bonne, hein? Être en contact avec la population. Mais nous avions remarqué quand même une certaine dynamique ici concernant le gouverneur Moukoumadi. Beaucoup ont plaidé pour son cas. Et d'ailleurs, le locuteur de tout à l'heure a réussi à obtenir un aparté avec le président de la République. Il a été clair dans ses propos. Et on a vu également la réaction spontanée de la population. On ne va pas dire que c'était un scénario préparé, pas du tout. Le président de la République qui est descendu du podium qui avait été érigé ici au stade de Lumumba. On retiendra également de son adresse l'appel à l'unité. Il était bien informé la population de Sankourou. Effectivement, nous l'avions dit en début de ce reportage, qu'il y a beaucoup de frictions entre les acteurs politiques, mais ils avaient pris la décision de mettre de côté leurs divergences et de s'unir. Le premier résultat, c'est la rédaction de ces mémorandums qu'ils ont rédigés ensemble. Et c'est la première fois qu'on voit toutes ces personnalités ensemble. Le président de la République a lancé un appel à l'unisson et il dit c'est qu'ensemble qu'ils peuvent reconstruire Lodja. Le président de la République a fustigé également ces contrastes entre le train de vie à Kinshasa et en province. Le pays est pauvre, il a même dit que le pays est appauvri et que l'une des solutions, c'est son programme. Alors Blaise Mokoké, je crois que nous allons prendre en direct le ministre. Nous allons prendre en direct l'honorable Lambert Mende Ombalanga. Honorable, vous êtes en direct sur la RTNC et c'est un plaisir de vous trouver dans votre terroir. D'abord, vos impressions après avoir suivi le président de la République. Le président de la République nous a apporté un vent d'espoir dans notre province qui a été négligé depuis très longtemps. D'abord depuis que le président Mobutu est venu ici lorsque nous étions encore enfants. C'est la première fois qu'un chef d'État vienne sans campagne électorale. Il est venu en visite de travail et nous apprécions cela. Et il nous a égrené les points qui font partie de son programme de reconstruction de notre pays. Mais la partie interactive ne m'a pas satisfait lorsque des jeunes gens, manifestement soudoyés par l'ancien gouverneur qui a été évincé par une décision de l'Assemblée provinciale, sont venus pour parler d'un problème particulier, d'autant plus que ce n'est pas le président qui a chassé le gouverneur et ce n'est pas le président qui remettra le gouverneur. Mais la réponse du président était on ne peut plus clair. La réponse du président était on ne peut plus clair. Vous avez vos opinions, nous les respectons, personne ne doit vous chercher noise pour cela. Respectez aussi l'opinion des autres et inclinez-vous devant les décisions de la majorité. Et l'appel à l'unité, qu'est-ce que vous en pensez? Cet appel à l'unité est à point nommé parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une province extrêmement clivée, avec des problèmes communautaires, que même l'ancien gouverneur a aggravé, ce qui a provoqué d'ailleurs sa mise en minorité par l'Assemblée provinciale. Et donc le président a mis le doigt dans la plaie
et nous avons fait un effort pour rédiger un mémorandum commun que vous avez remis à son Excellence, Monsieur le Président. Merci de connaître les principales réclamations contenues dans ce mémorandum. C'est surtout les infrastructures, le développement et le bien-être social et communautaire que nous avons mis dans ce mémorandum. Merci, merci. Monsieur Lambert Mende, merci. Voilà, très chers téléspectateurs, c'en est fini, hein. C'en est fini pour aujourd'hui ici à Lodja, l'un des territoires parmi les 6 qui compte la province d'Issankourou. Grand a été pour la radio-télévision nationale congolaise le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante adresse du président de la République, à l'instar de toutes les provinces de l'espace Grand Kasaï. Partout où il est passé, nous y étions, nous y serons et nous étions très contents de vous retransmettre cet important message du président de la République. Merci à toute l'équipe technique ici présente à Lodja, équipe chapeautée par René Ngwangu. Merci à l'équipe technique à partir de Kinshasa. Merci à l'équipe technique et puis également au niveau de Binza. Merci à toutes les télévisions partenaires et les antennes provinciales, la RTNC qui nous ont pris en relais. Nous saluons Séléoko et Koto, et qui est du territoire de Kolé et qui a suivi attentivement l'adresse du chef de l'État. Il se trouverait présentement dans le Congo central et à Matadi. Merci à tout le monde. Merci surtout à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui suit de très près tout ce qui se passe dans l'espace Grand Kasaï. On est toujours en contact avec lui. Des conseils, il nous les donne et il nous encourage également pour persévérer. Merci à tout le monde et grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci. Correcteur News TV.